très important, mes bien-aimés. Verset clé na biso ezali Jacques chapitre 4, le verset 8. Toko zonga wana. Mais total na lombango, eloko moko oyo eza très important. Na 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16, alobi boyeme bien-aimé. Tolanda malamu. Alobi, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Alléluia. Vous serez saints car je suis saint. Alors, Nzambe oyo abengi biso aza Nzambe ya lumière azali saint. Mais soki lelo oyo tolingi ke tokoka ko bénéficier présence na ye na ba réponse ya ba mituna na biso esengeli na biso tozala saint. Alléluia. Yangwana awa Jacques aye koloba ke approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Soki yo otiki masumu, otiki makambo nyonso ya mbindo, omipetoli, Nzambe automatiquement akopusa na epai na yo parce que olongoli babutu na bomoi na yo. Pona nini babutu? Parce que obengani lumière mosika na yo. Yangwana aye koloba ke nettoyez vos mains, pécheurs. Pona nini l'apôtre Jacques aye koloba o nettoyer maboko na yo. Olie aloba nettoyer lisu, ou bien nettoyer makolo, ou bien nettoyer nini. Parce que mes bien-aimés, lisumu nyonso elekelaka na maboko. Nalina pesa exemple moko. Lelo okoki kozala, ozoko tambola na balabala. Yondeko mobali oluli mwana ya mwasi. Yondeko ya mwasi oluli mwana ya ndeko ya mobali. Misu emoni. Mais Bible alobi na biso ke lisumu eza consommé. Mais ce qui va faire consommer le péché, c'est quoi, mes bien-aimés? Ezali maboko na yo. Oko poussa na pembeni na yo makolo na yo e poussa ni pembeni ya ndeko oyo yo luli. Oko sala nini? Munoko ne ekolobe sengi numéro ya téléphone. Après, maboko na yo ekoti siko na action ya kokotisa numéro ya téléphone na maboko na yo, mes bien-aimés. C'est le doigt. Tes mains commencent maintenant à pécher. Yako tinde la ba texte. Yako tinde la ba message. Et c'est comme ça que le doigt commence à pécher. Misu na bien aimé et moni eloko ya malamu. Téléphone ya mutu eku. Mitema na biso. Yango mutu ezali kosala ke toko kakomona gloire ya Nzambe te. Tout péché, mes bien-aimés. Ndenge na uti komona yango. Ke bambala mingi. Mutema d'abord ebetaka na exemple na uti kopesa. Tangu mutema na misune emoni etindi information na mutema. Mutema ebandi ko bete lobia kende ko senga numero ya telefone epa ya mwana mwasi wana. Kende ko senga numero ya telefone epa ya mobali wana. Tout péché me bien aimé ebandaka sikoyo na mitema. Yangwana biloko mibale o eza très important na bo moyi na yo soki olingi obenga na babutu na kati ya bo moyi na yo. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom mes bien-aimés, ngai ndeko na bino frère Aaron Ngongo. Naye ko poussa na lisusu liboso ya ba tablette na bino, ba téléphone na bino, ba télévision na bino pona koya ko partager na bino message moko très important oyo Seigneur a pesingai na journée ya lelo pona nini azali mosika ya bana na ye.
ndeko moko azali koyoka ngai, azali kobondela tangu nyonso, azali na ba harcèlement sexuel na butu, azali kokanisa ke nzambe aza na ye lisusu te. Eloko nyonso azali kosala ezali kosimba te. Alobi ke nzambe atiki ye. Kasi atindi nga na journée ya lelo na koyebisa yo ke atiki yo te, kasi yo nde mutu otiki ye. Yango wana avana kende na lisolo oyo nkolo apesi ngai mpo na ya koyebisa bino, tosenga protection ya présence ya Molimo Mosanto. Saint, Saint, Saint. Yo ovandi na nkembo ya gloire. Oyo moto moko te akoki kopusa na liboso na yo. Ozali Mosanto. Na ngolu na yo. Oyambi biso lolenge biso tozali. Toye liboso na yo Seigneur Jésus-Christ de Nazareth po ete opeto la mitema na biso. Kitisa nguya na yo likolo ya bana na yo bazali koyoka message oyo po etouche moko na biso asosola. Esika nini asengeli ko travailler pour que andi mama liboso ya présence na yo. Babutu oyo tozali na yango Seigneur sunga biso eke ekoka kolongwa musika na biso po ezali ko honorer yo te. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mais bien aimé, pendant que nous allons méditer verset à Jacques chapitre 4, le verset 8. Kolo alobi na ke yebisa peuple na ngai. Pona nini ebele bazali ko bondela. Ebele bazali ko senga ngai. Kasi nazali ko pesa bangote. Pourquoi? Parce que Jacques chapitre 4, le verset 8. Alors tangu verset oyo epesa melingai na yeko tanga yango me bien-aimé. Tolanda malamu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Molimo kati na ngai esosolisi ngai boye. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Elingi koloba eke Nzambe biso moko bato tobenganaka ye. Nzambe aza wana kasi conduite na yo, lolemo na yo, motema na yo, makanisi na yo, etamboli na yo, comportement na yo, yango nde mutu ezali kosala ke Nzambe azala obengana yakende musika na yo. Amen. Yango wana aye koyebisa ngai na yebisa yo. Yonde mutu esengeli osapprocher na Nzambe. Mais bien aimé, le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, azana bolingo, asali yo, kasi yo olingi kotambola na direction na yete. Yango wana moyen à répondre na ba prière na yo, moyen ayako yanola yo, moyen ayako longola yo na ba inquiétude na yo ezate pona nini, parce que o invité butu na bomoi na yo. Mais bien aimé na ye koyebisa ndeko moko azali koyoka ngai. Yebisa ngai, est-ce que butu ezalaka, moi ezalaka, na nyonso mibale nini oyo Nzambe asala? Soki otangi Bible na yo,
à partir de Genèse jusqu'à Révélation to Apocalypse, okotika la jamais komona esika nzambe asali butu. Peut-être ndeko moko alingi aloba na ngai, frère Aaron likambu nini alingi aloba. Mais bien aimé, butu e existaka te. Soki lelo oyo butu ezali yo mutu osali ke butu ezala na bomoi na yo. Soki lelo oyo butu ezali esika moko te na Bible balobi ke nzambe asali butu. Nzambe asali la lumière, le soleil, la lune peut epesaka lumière. Mais eloko nini esala ke butu eya kokoma ezali absence ya lumière. Alléluia. Yangwana lelo oyo neti biso awa na République d'Irlande tozali na ngonga oyo. Mais na Canada bango bazali kolala. Pourquoi? Parce que la terre est ronde, mes bien-aimés. Alors soleil ezali wana tangu mabele ezali ko baluka soki e baluki na lolenge oyo ezake moi etindi yango mukongo nde yango na kote wana butu ekoya. Ezana elema moko te oyo ememaka butu na bomoi ya batu. Pe na l'univers oyo ezali absence ya lumière. Alléluia. Na kanti ezana ndeko moko ayebaki eloko oyo te. Donc soki na bomoi na yo spirituel na vie na yo quotidienne ozoko mona ke makambo nezoko tambola te parce que lumière ya liloba na nzambe ezali musika na yo. Alors absence ya lumière yango mutu esala ke butu eya na bomoi na yo. Ba butu oyo ezali nini? Nzambe azali sembo. Nzambe azali saint. Soki te yo kotanga na 1 Pierre chapitre 1 le verset 15 à 16 ayekoloba eloko moko ezali très important, mes bien-aimés. Verset clé na biso ezali Jacques chapitre 4 le verset 8 toko zonga wana. Mais total na lombango eloko moko oyo eza très important. Na 1 Pierre chapitre 1 le verset 15 à 16 alobi boye mes bien-aimés. Tolanda malamu. Alobi, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Alléluia. Vous serez saints car je suis saint. Alors, nzambe oyo abengi biso aza nzambe ya lumière azali saint. Mais soki lelo oyo tolingi ke tokoka ko bénéficier présence na ye na ba réponse ya ba mituna na biso esengeli na biso tozala saint. Alléluia. Yangwana awa Jacques ayekoloba ke approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Soki yo otiki masumu, otiki makamunyoso ya mbindo, omipetoli, nzambe automatiquement akopoussa na epai na yo parce que olongoli babutu na bomoi na yo. Pona nini babutu? Parce que obengani lumière mosika na yo. Yangwana ayekoloba ke nettoyez vos mains, pécheurs. Pona nini l'apôtre Jacques ayekoloba o nettoyer maboko na yo. Au lieu aloba nettoyer lisu ou bien nettoyer makolo ou bien nettoyer nini
parce que mes bien-aimés lisumu nyonso elekelaka na maboko. Nalingi napesa exemple moko. Lelo okoki kozala ozoko tambola na balabala, yo ndeko mobali oluli mwana ya mwasi, yo ndeko ya mwasi oluli mwana ya ndeko ya mobali, misu emoni. Mais Bible alobi na biso que lisumu eza consommé te. Mais ce qui va faire consommer le péché, c'est quoi, mes bien-aimés? Ezali maboko na yo. Oko pusa na pembeni na yo makolo na yo e pusa ni pembeni ya ndeko oyo yo luli. Oko sala nini? Munoko ne okolobe sengi numero ya telefone. Après, maboko na yo ekoti siko na action ya kokotisa numero ya telefone na maboko na yo, mes bien-aimés. C'est le doigt. Tes mains commencent maintenant à pécher. Yako tinde la ba texte. Yako tinde la ba message. Et c'est comme ça que le doigt commence à pécher. Misu na bien aimé et moni eloko ya malamu. Téléphone ya mutu ekwei. Eloko ni ekosala maboko na yo e kitipo ezwa téléphone wana. Siko tangu okozwa téléphone wana nini oyo et faire pécher yo ezali maboko na yo. Oyibi maboko me bien aimé yango mutu ezalaka source ya lisumu. Yango na Bible ayekoloba na biso que nettoyez vos mains pécheurs. Soki osali alliance na maboko no lobi ke maboko nanga oyo jamais ekotikala kosala likambo oyo eza contraire na volonté ya Nzambe. Mais bien aimé, ezali déjà un grand pas na bomoi na yo. Ayekoloba sikoyo soki o discipliner maboko na yo, eloko nini sikoyo esengeli kosala ya mutu ya lisusu alobi purifier vos cœurs. Amen. Mais bien aimé, mitema na biso ezali sanduku ya mabe. Mitema na biso yango mutu ezali kosala ke tokoka komona gloire ya Nzambe te. Tout péché, mes bien-aimés, ndenge na uti komona yango ke bambala mingi mutema d'abord ebetaka na exemple na uti kopesa. Tangu mutema na misune emoni etindi information na mutema. Mutema ebandi ko bete lobia kende ko senga numero ya telefone pa ya mwana mwasi wana. Kende ko senga numero ya telefone pa ya mobali wana. Tout péché, mes bien-aimés, ebandaka sikoyo na mitema. Yangwana biloko mibale o eza très important na bomoi na yo soki olingi obenga na babutu na kati ya bomoi na yo. Faut ko purifier motema na yo. Soki motema na eza mbindo eza lié déjà na âme. Parce que okoki kokota jamais na bukonzi ya Nzambe. Okoki kokota jamais na gloire ya Nzambe soki motema na yo ezali mbindo. Yango l'apôtre Jacques ayekoloba awa purifier motema na yo. Longola babutu oyo ezali na kati ya motema na yo. Na kosalaka bongo okomona Nzambe akoya ko s'approcher na yo. Alléluia. Alobi homme irrésolu. Yangwane koyebisa ndeko moko. Soki olingi ke Nzambe aya ko répondre yo a s'approcher na yo, yonde sala première pas. To akizaka Nzambe te, mes bien-aimés. Dieu nous a tout laissé. Il nous a tout donné. Biso moko nde tolingi komema babutu na kati ya bomoi na biso. Yango mutu eza kosala ke lumière ekende musika. Mais bien aimé, oyo ezali révélation kolo atininga poni ya koyebisa ndeko moko. Yango wana soki tozali kosala effort pour que babutu elonga na kati ya bomoi na biso,
to purifier maboko na yo wana. Tunaka question. Est-ce que maboko nanga oyo ezali kosala musala oyo ezali ya lumière to ezali kosala musala ya ténèbres? Nettoyez vos mains, mes sœurs et frères. Longola babutu na kati ya bomoi na yo. Parce que Nzambe aye koloba na yo lelo que ceux qui osent purifier mutema na yo, ceux qui osent discipliner maboko na yo, ye ako s'approcher na yo. Alléluia. Verset Yasuka, Ephésiens chapitre 5, le verset 8. Mes bien-aimés, landango malamu alobiboui. Ephésiens chapitre 5, le verset 8, 9. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Yonangai tozalaki na kati ya butu wana. Yango l'apôtre Paul ayekolobake autrefois vous étiez ténèbres. Ezali na mutu moko teme bien aimé oyo abotama na lumière. Atako ba parents na yo baza ba chrétien. Bible alobi na biso que la méchanceté ezali na mwana deke azali kobotama parce que tozali na kati ya mokili oyo eza maudit. Une terre maudite. Yangwana mutu nyoso me bien aimé azali kobotama na kati ya ténèbres. Gloire ya Nzambe ko se manifester na yote. Oyo alobake mwana azali ange, c'est archi faux. Parce que les amis eza consommé déjà na kati ya péché. Genèse ayekoloba, le cœur de l'homme est mauvais de sa jeunesse. Tobota maka déjà na kati ya ténèbres, na butu. Yango wana ayekoloba awake autrefois nous étions, tolobaka nous au lieu de vous. Nous étions ténèbres et maintenant nous sommes de la lumière dans le Seigneur. Et to continuer ko tambola na kati ya lumière comme les enfants de Dieu. Évitons tout ce qui est le péché, mes bien-aimés. Lisumu mususu mutu akanisaka ke esengeli kaka ezala oye komami noir sur blanc. Et loko oye ezali ko benda musika présence ya Nzambe na bomoi na biso lokuta. Mais bien aimé, mutu akoma pona lokuta e koma nango eloko moko akoki ko s'en passer nango te. Lokuta munene na lokuta mukie me bien aimé ezalaka te. Olingo zwa faveur moko boye na assistance sociale. Ou bien appel moko boye outi kozwa. Ou bien ozana gambela. Kasi yo ozali na babengi yo na téléphone oza wapi. O naza na victoire. Et pourtant oza na masina. Wana ezali babutu me bien aimé. Olingi ozwa faveur na assistance sociale. Okosi ke mobali nanga tozalaka ensemble te et pourtant azalaka na yo ndaku moko. Wana me bien aimé ezali babutu. Yang wana tozomona gloire ya Nzambe ezoko se manifester na bomoi na biso. Balokuta o tobengaka ya mikie epa ya Nzambe ezali lokuta ya munene ekozangisa yonde kozali koyoka ngai lola. To bongwana. Yangwa to mona ke ba makambu oyo tozali ko simba eko sala plutôt ezali ko simba te. Nzambe alingi ba butu te na bomoi na biso me bien aimé. Alobi autrefois nous étions ténèbres, mais si ko to continuer ko marcher dans la lumière. Alléluia. Ezana ndeko moko alobaki lokuta. Ezana ngo lokuta mukie, il faut se repentir. Senga pardon Nzambe. Loba Seigneur, sokola maboko na ngai, purifier motema na ngai.
nasali alliance na munoko na nga oyo ke lokuta ata ya mukie ebima lisusu na munoko na ngai te. Maboko na nga na sanctifie yango, nasali alliance na yo Seigneur ke ata biki ya pamba na koyiba yango te. Ata 1 centime ya pamba na koyiba yango te. Mais bien aimé, soki obandi kozwa ekateli na babiloko nyonso wana, okobenda butu musika na yo et lumière ekoya epai na yo. C'est ainsi okomona ke Nzambe ako se rapprocher na yo. Ezala ba ndoto na yo ekobanda ko changer. Ezala ba vision na yo. Sala alliance V nasuka ya message oyo. Loba Seigneur Jésus, na ye liboso na yo Seigneur, sunga ngai na ngai moko na kokoka te. Tika ete babutu nyonso ekende musika na ngai. Na ebike na kendaki musika na yo Seigneur. Kasi osunga ngai po na ya pembeni na yo. Sunga ngai na nettoyer maboko na ngai. Na purifier motema na ngai. Na ebike na botamaki na ténèbres, metika ete nazala na lumière. Présence ya lumière yango ekosala ke butu eya lisusu te na bomoi na yo. Molimo mo santo, yo dirige ngai. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Ndege osali prière na sincérité nyonso. Okomona Saint-Esprit akozala actif na bomoi na yo. Pe okoya kotika babutu nyonso. Eloko nyonso oyo ezali ya ténèbres. Okoya kotika yango petit à petit. Tika ete Nzambe ya lola apambola moko na biso na message oyo nkolo apesi ngai. Lisumu ya mukie pe ya munene ezalaka te. Oyo tozali komona ya mukie yango nde mutu ezali kozangisa batu lola. Mais bien aimé, depuis lumière ekota na bomoi na ngai, nazali komona loboko na ye. Nalingi ndeko moko azali koyoka ngai, abenga na pe babutu na bomoi na ye. Au nom puissant de Jésus. Amen. La chaîne qui vous édifie. HP Media, la chaîne qui vous édifie.